Okumbi ya tata mwana mpe elimu santo. Kimbangise oye! Kimbangise oye! Kimbangise oye! Okumbi ya tata mwana mpe elimu santo. Ba mama ba tata soko tositoki ndenge papa secrétaire général ase alubi na ba discours oya français. Na oyo maluba malungwi na papa secrétaire d'état à l'intérieur. Na maoyo malungwi esika tata gouverneur. Ya solo vision so tozali awa tokoko kulubete mawa mazali na bisu kasi mawate. Mawa na bisu ezali mpanantina na musuni. Kukabwana na musuni na mulimu ekutika ka vide. Naza kutala ka foto ya papa kulutu ndenge na sina lubaki na bino mokoloyo nzuto yaki. Ya solo papa kulutu azalaka na bisu tata pambate ye mutu abokoli bisu musika te ye azalaki solo tata ateyi bisu ndenge ekokaki po ate etola na matami ya papa ndenge mango masima kanisini nzambe masalami nzutu na bilimu na mulimu bikabwani lelo yo tokoko lubete ezada bisu passe pamate ndenge azalaka conseiller na bisu tata na bisu lelo conseiller ase akeyi na musuni kasi na mulimu azali tata lelo akeyi na musuni kasi na mulimu azali donc bakimbangise tango yo to tambula ndenge nazala kusenga na bino bolingo ya makasi pabate likambo na bisu ekumi très proche nakanisi soko naza kutinda bino bolingo soko bolingo bozali te tokosala likambo ya kitoko te mais soko tozali na bolingo tozali bana na mibeko tozali bana na misala nakanisi mansama kuzana bisu mpusa tokuzwa yango na ba discours pesi bakonje na bisu ya solo namoni ete ezali ntango nzambe akanisa ke ete maluba wana mabima eye pesi ngai lisusu makasi eye pesi bini nyonso to pe makasi papa na 1921 tango balingaki nde bakanga yawa tango wana pe amonaki nde ntango ne esikuki liloba apesaki na bato nyonso tu bayaki awa nkamba itundaki na bato me likambo alobaki na bato batata bamama ntango na ngai esi ekoki bakoya kokanga ngai kasi pardon na boyi nde mutu asala matata nde mutu aresproke makambo oyo bakusala bango ou bien atika mpamba te bebeti ngai mpenga na beta wana na boyi soko mutu azali na kobanga malamu nde akende amikimi na ntango oyo banguni abakomi nanu te pamba te yezo ateyaka bisu la paix yezo apesaka bisu nzela ete nde tobunda donc mutu nyonso to aza na nzala wana ya kobunda abima ya solo baoyo bazalaki na kobanga bakimaki kasi bamosusu batikalaka bato wana babetamaka tata moko kina makanda akamataka briki abeta soda
ezokaki soda bunduki eleli banda ntango wana mwana azalaki na mokongo akufaki papa asepelaka na yango te. Donc biso tozali la non violence na kati na mitima na biso na kati na bujare na biso nyonso tu malamu nde tozala non violent tokozwa eloko ya mutu te tokofinga mwana moke te tokofinga mokolo te tokokanela kuyeba biloko ya bato te tokoswanisa bato te totikana na discipline wana. Yesu ntango bakandaki kokanga ye ya solo Petro ye azalaki mwandokinoki ntango amoni nde bakangi Yesu ye mpe akamataka ndenge tosi toyebi yango mbeli na ye akataka litoyi ya Markus kasi Yesu asepelaki te ndenge mpe papa asepelaki te. Tango babetaki libanga papa apesaka mutu wana itumbu alingaka kuzika moto kasi tata azali ndenge mosusu alimbisaka ye. Donc Yesu asepelaki te de Petro akata litoyi ya moninga akamati litoyi yango ajungisi yango. Donc la non violence bandeko wana biso tozali bato ya kotia mobulu te ezali mokili mwa biso ezali mokili ya bapaya te. Meme baoyo bazalaka na poto bana biso bakimbangisi bazali na Londres bazali na Belgique bazali na France bazali na Angleterre pardon na Espagne bazali na Portugal bazali na Canada bazali na États-Unis l'Allemagne tous les pays d'Europe ya sori ngoma na bise tungami kasi tozali ko prêcher bango la non violence ekupesa kanga isengo soko na tuni na bakonjia Angola ou bien bakonjia Congo ou bien Zambie ou bien partout bana papa bazali boni kotambula ya bakembangisi na kooka ka bakonjiwana bakupesa kanga isengo soko ezalaka bino kaka vraiment nde tozali na biso ndala paix le luba wana ekosepelesaka ngai abie malamu nde to maintenir position na biso wana tozala bato na kuswanisa maninga te totambola ndenge papa Simon Kimbangu alobaki muntu mwindu akukuma mundele bato bapesaka fausse interprétation na likambo wana yango wana papa asalaka tuku misatu na kati na boloko condamné à mort. Pana nini pana de lubawana lelo ndenge na lubaki yango lobi na bakonji secrétaire d'état c'est-à-dire le ministre natala gouverneur nakamataka exemple ya monsieur Peigné papa te ndenge tozalaki na obi na monsieur Morel oyo akange papa pamba te tosalaka na ye elongo lelo oyo gouverneur azali muntu mwindo kimbangiso ye esengo ye esengo te muntu mwindo akuma gouverneur muntu mwindo akuma général depuis quand pamba te tozali bosomi malamu nde to protéger bosomi na biso to bénéficier bosomi yango gouverneur muntu mwindo na ntango na biso ndenge tooke na discours ya papa secrétaire général papa Kulutu ntango basalaki examen na 1953 po ate bakoma baagent territoriaux ezalaki mpasi premiers agents territoriaux ya bato mwindu basalaki examen na 1953 pamba te ntango wana nga nazali fonctionnaire na gouverneur général basalaki examen ezalaki mpasi premiers agents territoriaux ya bato mwindu basalaki examen na 1953 pamba te ntango wana nga nazali fonctionnaire na gouverneur général basalaki examen nsima na yango po ate bakoma baadministrateur
étape ebele namoni tata moko tozali awa papa Mbambi Pierre. Eh bien mpo ate akóma na grade na ye wana azwaki na yango pension ezalaki pasi pamba te azalaki moto mwindu kasi lelo oyo bagouverneur bato mwindu vraiment bapapa na bamama ngai nakozalaka très obéissant nakodecevoir bakonzi te na esika nakovandaka na monkoto tokozalaka na chef de quartier wana soko bapesi motindo epai na commissaire de zone ye pati akota na lupango na ngai ya kobanga kasi mokolo mosusu nabengi ye yo ozali représentant ya mokonzi oyo azali moyangele na biso c'est-à-dire baprésident na kati na quartier oyo yo nde président na biso donc soko okoti awa te ezali mabe ya alobi bapesi biso ndenge sana nakota na lupango na yo te ngai nalobi kota ya solo banda ntango wana bakokotaka na lupango na ngai mpona nini tolakisa soumission totale na makambo ya kitoko soko baloni makambo mabe tokokundima te kasi oyo kitoko ifo tondima pamba te papa amonelaki mpasi mpo ate tokóma bosomi yango wana batata na bamama bana papa simoki mbangu ya solo lelo oyo papa kulutu akei ndenge nalobi papa kulutu banda 1933 nazali na ye penipeni papa mfuma mbanza ye papa alobaki na ye te yo okolongwa na mbuka oyo te yo kotikala sinzili tili wana yo ya solo papa mfuma mbanza depuis 1921 bakangi biso ke na mbazangungu na bujugi na biso na mbazangungu dibela ndenge papa alobelaki ye atikalaka atikali na mama akei le 27 avril 1959 papa mfuma mbanza atikali etie na mokolo malelo ye avwande wasinzili pamba te papa apondaka ye po te azala asinzili na mboka oyo yango wana bamama na batata vraiment lelo nazali ntango mosusu soko natali foto ya papa ntango mosusu lokola mawa ntango mosusu lokola bino moko bosi boyibi soko toye tozali esika moko biso mibale on dirait tozali koswana on dirait tozali kobunda na esengo toujours bakonzi nyonso basi bayibaka bato mibale soko bakutane bakozalaka na esengo ndenge mosusu bakosekanaka bakolinganaka donc soko natali foto on dirait nalingi nalobisa ye on dirait mpe ye alingi alobisa ngai ye ntango abengi ngai nkukulu ngai mpe nabengi bitompo ale totuntana esika wana na esengo ya mabe te yango wana biso nyonso tozala na bolingo tozala délégation composée de 25 personnes. Eh bien cette délégation peut compter sur nous. Vous avez notre appui total. Et aux membres du gouvernement, à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, je leur suis très reconnaissant et je vous remercie.